Boza komituna Gloria Olangi eloko nini etindie abota na Grèce. Boza komituna sikoyo awa boti po abima kuna ekoluka lisusu fazala na ressemblance ya ye na ya mwana. Gloria Olangi buzoba nini asali wana eza makambo 80% na bino boza komituna. Boza koloba eske Gloria Olangi azo raisonner vraiment bien to ndenge nini wana ezali bamotuna bozali komituna pe boza komituna bato boza na bango bozozwa ba eyano misusu nano bazwi eyano te. Alors nga papa Robo nga pe naza na eyano pamba te ngai pe nazalaki komituna bato ebele pe babengaki nga na telefone bazalaki komituna pe totunanaki. Mais sikoyo nazwi eyano selo ngai papa Robo. Boya na kabola na bino boyoka eyano mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko pona koloba oyo etindi Gloria Olangi andima kobota azwa mokumba ezali te buzoba. Gloria Olangi akaliklaki yango malamu. Ezali pete pote asala mobali wana plaisir. Mais ezali pona ye moko. Bandeko tozonga mwa muke sima na biographie selo internet ya Gloria Olangi. Gloria Olangi mbala liboso abima na internet aloba papa na ye aza soda. Mama na ye azaka na poto. Gloria Olangi azali mwana bandal. Ba musicien presque nyonso ayebi bango. Bazali bayaya na ye. Nakanisa eza maloba mepa ya Gloria Olangi ezala na valeur. Sima nango makambo ekobima oyo Gloria Olangi alobaka papa na ye azalaki papa mobokoli. Gloria Olangi azwi temps ebele tina mokolo lelo a expliquer yango bazwa ye na âge ya 2 ans ti bakolise bongo aza papa na ye. C'est d'accord aza papa na ye. Lelo pe Gloria Olangi akoma kondima papa na ye kolobela biso papa na ye oyo akomi na 80 ans na mokolo lelo. Alors soki Gloria Olangi aza koloba net ndenge abima na net echanza ye mode de vie. Makambo modele aza kolobela ebalola ye yango. Elingi koloba Gloria Olangi psychologiquement na motu yepe abaluka. Alors na sote bisika wana nyonso. Na kei siko Gloria Olangi akomaki kofutela ndako $700 azana bonne me afilmaka boni te. Afilme ndako na ye alakisi ba chaussure pa alakisi mbetu. Malakisaka nyonso te. Alakisaka kaka oyo tolingi tomona. Bandeko boyokanga malembe bien sûr bozoloba esali nini na kobota na Grèce. Oui, esali eloko parce que soki Gloria Olangi aboti na Grèce ezali likambo oyo eza na mutu na ye psychologiquement.
ewuti na makambo nyonso oyo nga na koloba. Gloire Olangi tango azolakisa ndako azwi nakanisa Gloire Olangi aloba mbala ebele bamikonzi kaka baza bavoisin na ye. Alors tango Gloire Olangi azoloba bongo elakisi boye. Gloire Olangi azoyeba na kati ya motema na ye awa nalakisi mokili naza na bavoisin ya bamikonzi nafutelaka ndako ya $700 mukolo na kozonga na ndako ya $50 na Sambwe. Mukolo na kokoma na bavoisin ya bakuluna na Sambwe. Mukolo na kosomba terrain na kutongi ndako ya manzanza na Maluku na Sambwe. Donc ye nyonso wana ayebaki akosambwa. Sikoyo na niveau oyo akomi na ki chroniqueur chroniqueuse na ndenge monde ekomo considéré ye. Donc akokozonga sima te. Pona bo comprendre. Yango Gloire Olangi a raisonnaki, a kalikilaki malamu, a monaki yemoko. Soki alobi asala azala na kati ya Congo, donc faut kokaka responsabilité nyonso ya kofuta ndaku makambo nyonso yemoko. Pe azako koka grâce ya mbongo mabanga, grâce ya musala na ye. Alors Gloire Olangi ayebaki soki musala eke mabe ngai pe ndako yo ezate. Nazo vivre grâce ya musala, nazo vivre grâce ya mabanga ya bato yo bazo sunganga. Alors Gloire Olangi yango ayebaki soki YouTube lelo ebebi to ekomi ndenge nini likambo ekodomine kaka YouTube ezali poto. Yango Gloire Olangi aya poto. Gloire Olangi tango akoma na Turquie akanisaki kuto maite, abangaki pe maite, ayebaki Grèce eza na Schengen, Grèce eza deja Europe. Pe Gloire Olangi avant ya satalaki Grèce na internet, na Google aye. Tango ayaki avandi na camp. E mbala liboso Gloire Olangi amonaki ke ata batindeli mbongo te okolia les premiers ti les 30. Bien sûr balalaki na camp. Bien sûr bazako mona kosukula na cantine. Mais Gloire Olangi amonaki yango eza très important na vie na ye. Mbala liboso ale ti les 30, alali ti les 30, mais na mbongo ya mabanga te, na mbongo ya musala te. Bien sûr, bazaki pe kotindela ye yango. Alors, Gloire Olangi to sote mbangu. Akomi na Athènes ndenge toyebaki kaka akoko komela. Tango Gloire Olangi akomi na Athènes, sikoyo Gloire Olangi asalaki nini? Asalaki oyo esengeli boyebi, azwi ba code. Tango Gloire Olangi amoni Athènes ndenge ezalaka, amoni misusu pona kolia bazosala kindumba, misusu baza kozwa pe ba code me bazosala kaka kindumba. Mais Gloire Olangi a observé na Athènes akokine pe kosala kindumba te, akokine pe kozwa ba code te, mais na mbongo oya muke akoki pe ko vivre avec dignité. Donc, Gloire Olangi azana na besoin ya mbongo ebele te. Gloire Olangi azana posa azala na ndako esika na ye moko, azala na fungula ya ndako na ye, ndako les 30, les premiers ti les 30 efutamaka na responsabilité na ye, pe aliaka malamu sa musala na ye nanu, sa mabanga. Sima nango soki akovivre na musala ne ezala kaka musala elesaka ye. Soki mabanga to edeko ya problème ezate. Donc Gloire Olangi azaki na posa azala na vie na ye moko
oyo yemoko azo supportango. Yango Gloire Olangi atali na Grèce ezape possible. Alors lokola pe aza na mibali o balingake, aza pe na Trésor Elumbu oyo balingana banda Congo, pai ya Gloria Olangi ezalaki très important alingana na Trésor Elungu parce que babimana ye déjà selon ye bazala na ye déjà na Congo, donc na poto pe bakoki ko continuer. Mais soka boti ezate pona Trésor Elungu azana mwasi mususu po kanga ye. Non. Gloria Olangi aboti pote azo avantage ya basi oba bota na kati ya Grèce. En plus, Trésor Elumbu, Gloire Olangi asepelaka na ye pe alingake pe lokola mobali pe aza penza amoureuse ya Trésor Elumbu. Donc, pa ya Gloria Olangi importance akomi na mwana na ye oyo akotia ye puwa azala na ndaku kaka na kata Grèce, azala pe na Trésor Elumbu na ye. Donc, Gloria Olangi azo konte kobima na Grèce, mais sikoyo te azo konte eloko ya liboso ezala na Grèce, ezala libanda, mais azala à l'aise, azala na ndaku oya yemoko na fungula, azo bima azo zonga, même soka zangi mbongo, mais azanga esika kolala te ne esika ya kolia. Elingi koloba boye, Gloire Olangi na Grèce, oui, azasir sakoma poto, yango wana aboti. Gloire Olangi azali na ye à l'aise kozala na Grèce. Soki akoya na France après 2 ans, 5 ans, eza kotungisa ete. Ye azande na posa na Grèce azwa même mukanda kuna. Soki akovanda 5 ans avanda, mais azala nesika na ye, biloko na kolia, mwana na ye pe abando kende kelasi. Donc, Gloire Olangi aza komitungisa te po na voyage parce que akoki déjà kovanda na ndaku sans que mbongo mabanga efuta ndaku wana, sans que asala kindumba akoki. Bien sûr, azozwa mabanga, mbongo ya bato ba edakaye, atangaki ba musicien mibale, ba tika kete na koede, na ndeko ya Eric Mandala, mais Gloria Olangi ayebi, un jour bakotika ye, mais lokola azana Grèce, soka boti, na moi, pasi wane zaga na Grèce, mais atako sa l'économie te, pourvu que azolala, azolamoka na mwana. Yango Gloire Olangi, soka boti, ayebi tina aboti. Gloire Olangi na kati ya Grèce, azako mitungisa te aya France to Belgique ou bien wapi. Bien sûr, azanango posa. Mais kokoma akoma na ndaku na kati ya Grèce, akoka ko tia provision na ndaku, akoka ko lia les premiers ti les 30, lelo yo azana ndaku, azolala, pe aboti mwana, pa ya Gloire Olangi, eza victoire ya munene. Biso nyonso oyo, tozelaka Gloire Olangi, abima kuna na ressemblance, akobima na ye un jour. Mais aza presete, aza pe na société, yende, azali na ye à l'aise, parce que a réussir parti ya défi oyo, amitia yemoko na mokili oyo. Donc, elingi koloba boye, Gloria Olangi, tomi tungisaka mingi te, soki akosala nini po abima kuna, po oyo azwi akalikilaki yango malamu. Tobi tungisa pete ke avandi kuna po na Trésor Elumbu, wana pete nyonso asali ezakaka po na yemoko, pe azane sengo makasi. Nga papa Robo na sukisi awa. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.